batindika lokito yo yebi tout ti motute eboka. Mais première, je te dis la vérité. Bon, Erwana Siko yo ebigaka. Mansale ezala na nte soko le bima va déclencher. So mutu moka bimi kata animateur abimi kabike za yanga. Yo pendo kolobani. On a pouvoir koloba. On a pouvoir kolobate parce que monde ke bato ba oti ba belo ba Paris biso to za déjà. Abike bon na ngai. Siko bon atal bina TV ke bon na nga. Ata ba animateur ebele ba na ba poto o musu ba kimawa. Mama on ba metro ba comme le quoi ba toke mo ba truc de ouf mo. Donc voilà, na biso ba lo ba déjà que ote wana klina ngai faut pas tout na pe bango bon danse na yo et loko wana yo ça mais parce que ba PC le yo animateur au père na ba danse na leur c'est le qui na ba danse na félicitations mais na bité que ba danse non surtout au bon ba boire que ça nga mao non c'est le place ça na PC mbote papa on passe na PC mbote mais mo rebi kende mao so le baboué mao ape achunaka barona yangiama ba yemo kwa yebi bani ba yebi yango soto ke public ntoko koloba te aka tiki ti le lo na binanaka oganda banini babiloko na bisoni soto to beta même président jiba bina tsaka yo ti le lo wana ça mais ça sona lo bango wenge te yaka lo wa sala indombolo oke kuna na zaiko babino pe na crime ko bo me yaka ndombolo oke na mpiki bakuba babino na crime ko bo tuna mbafa bwa ki mezaka hotel ka be ndombolo oko pa lo ba ke ba yiba dans ce gibi ndanko ya ngba to président Doudou Golaché expliquer donc wanga na yebi yango te wana sekana yiko puta na baona ba wenge me wenge la sa bango za mukonzi to pesa mosolo maison mère soki ya Doudou Kibinda ya ça histoire mais siko na ndanga mabete ngai na solo na bato mo ba mo respect na boyina déconner so makambo Kibinda wana na ndanga mabete tuna papi Kakol chef d'orchestre wana ko bete ngana ko kota kuna te ngana bete masolo nanga na wenge musique maison mère ti na pesa ba exemple ya ba collègue to yakina bango na ba fio to yakina bango o batika ya ba Kibinda ko wana ba swede tam so ko tuna vieux bokechu po bango ba no bete ba rythme na wana ba vieux Ketchou avec papa parce que Igwe le roi de la forêt azali papa o abiso so na sa boye ezai so to zuba avec black terre et bien ba teka ba mapangu po ba ya awa o mona a mikolo o mona même so to tambula ba so ba saki minoko na ko mona ba fa to ya awa na bi yo zo ngi sasa na bi ne me yo za bulufa yo fa na poto 15 so 20 ans donc on ka na do kité ba kangi obiskema wapi kisasa sikoyo alimona sikoyo ekoleka na ba rompwenga bana omona sikoyo ngungi wana omona sikoyo na ba mbouteillage wana sikoyo biso to message sikoyo na ba ngana chorégraphe ya Lambert nzoto molimo ne pe manakima parce que ngana ndo swana e mena travail na eti tano swana e amso to fande abina nga pesi ma o monde sana mto akosa ote yo mto remplacer biso. Je te dis la vérité. Bob Jamsket a eu l'émission à Yebi avec Mao Yom to remplacer Bisso. Ah, ngana bika vie. Quand on le bac, on a évité tam susu, ma colamasi à no benga. Mais le yo mokondo ya minga na émission sans polémique na se vantete na linga pe ko lo batte parce que bele babima bima kia ngana bata magina nga. Bazobina babina sotali be ba kombongo pesati. Bano baka maître mao limo maître mao wera bengana maître mao muto bakuti moko boya o ba ebiteke na kina ba préparation moko bo anga moko senga ke fona concentrer siko na maka mususu ndebo ba ida temps présent to beta temps présent ndebo bikilelo na senti ke makamo to obinisa e yesko na marque moko boye ngana bendani mo sima na bite ngape siko fona apprendre le susu tama na ndombo na ba bale fona apprendre siko na kota le susu na makambo ba hip hop na makambo belé na bino na roya. Olana lelo siko mawasa nini aye ya mo ba makambo siko pomona ke na aventurer te siko muta poto abinanga na kima bon ataku na kimaki ba o ba kimisa a ba opesa bango nini rien bofanda awa ngana de pesa bo edo yabo o te tala jao man ye wana kuna o azana o linda mutabendi yebo hôtel subo o mamulu ba yona kuna ba mondo ma ba de kama on so kamtu ayangwana mais bango nyon surtout basalaki ini mais bango nyon surtout ba ipe na force de frappe yo mo ba na course au pouvoir donc ngamoko ba silse nga maeli
et puis on peut passer un peu Fox et on va marquer ah naza maître et maintenant Igor la forêt de non ça na ngabia ya ngoni abike na linga bango nyonso mutako sauté bango nyonso bon na lubanana na lubanana ke ozina na banane linda na banane cuisse de poulet ou bien na banane mamuluba na banane falon na banane mondongo na banane brillant German donc je ne crois pas au copain na banane ziza yamba moto je ne crois pas donc mais la tuango comme la tuango ndo babimaka oyebinga babenganga mawa na tala mawa na mutasida la nango bien oleki boye yora campagne mawa na aka PD penza mawa na PD ya troisième mawa na akata ka ba danseuse fort mawa na mutu akuiti 4 okopan sikoyo yani ni po nini ngana muswahili mais na FIFA lokola mungala albande vérité surtout nangane to sala bino yo monanga na ndengini na lo bakana osula kandi na osula donc apo nanga sona bino kai soko boyi na web soma likambu tala boy so kange nga kanda lo no peso mbote so mo wana kanda na yo ça te regarde ça m'est égal donc soko no yepa na yo tobola penda fufu tobola penda sani na koyate papa na siko mais il faut yebango naza kuna ba bouquet penda ba makamba ba TikTok naza ngwa na bomba zaka so na boaki betan yo moko to sepelo mo penda ke awa deuxième le mo na ba TikTok soki na rupa ki 20 ans na récupérer ka 2 secondes tia souffle ba tuana sikoyo souffle ngo kana olo bon souffle ngo za ande kopina kuna lobi na kala ya mbangu siko pena na dossier koma penda da na oyemba ma avec douceur donc on tient penda ba velu na danse na tient penda velu kala yele ke mais le maso ni atibu ofandi uluki to zako tikidi oloma tikidi amona continue loko oui loko. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na banubele lo banda kunati. Omundi tango lekaki kuna na omundi tango katisi. Omundi ba mambo ko sobele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozotina na mboka. Ozotina na mboka ko. Yango so moye ezali opesanga comme ça na tilo na mboka. Ozana agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga dit. Et là on na sa yekoma. Pas to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya omonanga. Boyete, ngana sana mutu na tinaka Global Express et Paya Patrick Malovengi Baoba Assurance Libéré. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa Assurance Libéré. Papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou esala ka des jours. Tous appelé la fret maritime. Ba fret ya avion ya on to benga la fret aérienne. Et ça la des jours. Tous tinda na 3 pays Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu.
toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na na Kinshasa ndenge ba récupérer a carton. Kina Angola tozali na Palanca, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso eza na oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà vitesse wapi. Oh papa, vous avez pas contact dans votre agence en haut. Vous avez pas contact dans haut. 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Maloavengi et Ratakate. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Voilà, le rendez-vous est pris ici, au terrain de Villeneuve-Saint-Georges. Bandal Bomoko, toujours. Toye lisusu, Bandalungwa, Toye lisusu na Titi Beteme, Toye na projet humanitaire. On vient de là-bas, on vit ici. On a amené Bondar sur Paris. Le dimanche 27 juillet, la Villeneuve-Saint-Georges. Barbecue géant, Pona, Bana Bandal, Mokil Mobile. On a besoin d'une surtout boye. On ce que tu servir pour notre école. Toi, on a pensa na Bosena. À partir à 13h30, la terre, il y a Villeneuve-Saint-Georges, Rosalawana, à partir à 13h, puis 22h30. Ah, Bandale. Boya, Ebele, Boya, puis ma pour combattre. Attends mon ordinateur, attends ma tablette, bah, outil informatique. Pour la bande Nabiso, eh bien, pour la célébrer 70 ans à Bandalungwa. Donc, nous les Rosala, jour à terrain humanitaire, Boya na badon, surtout badon pour l'école Salongo, Montaba. Kwanga tozolia ekosala mwa biozo kandule yango tolobaki tosala barbecue géant au profit de l'Institut Salongo oyo baparents na biso batongaka biso mpe totonga Institut Salongo ya sika. Toujours ensemble on est là. C'est le départ vers couleur café. Donc il y a eu ma couleur café donc on est là tolongwe na château et puis Torozonga les sous donc donc voilà. Ouais. C'est pour cela que je dis qu'il faut venir ses enfants, leurs parents sont témoins. Donc voilà. Ouais, Saloba. Direction hôtel, prise en charge par Couleur Café, dans Tolongwe Château, Tokesco Hôtel, là où tous les invités internationaux sont logés. Ici, il y a eu plus Wingé. Parce que pour notre Toketo Sangana va inviter Nyonso. Après Couleur Café, on va revenir ici au château. Picha, merci pour les images. On est ensemble. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ça va brancher parce qu'avec vous, on travaille en partenariat avec vous pour retracer au Longwanabiso, Kokoma, concert, après. Voilà, donc vous avez l'exclusivité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Direction hôtel, donc voilà. Attends, des minutes pour remettre des grands. Tu peux prendre avec toi avec ton frère. J'ai oublié le téléphone. Comment la grande valise là? C'est bien. Vincent a foutu le hôtel A. Ah ben merci surtout à Wenge Musique à Maison Mère et puis donc l'équipe Mobimba, donc Dorta, Pichou,
Zungu, donc, et puis, Papi Kakol, équipe Mobimba, quoi. Et puis, le producteur n'est pas considéré surtout, Image Pro TV. Donc, supporter depuis tout l'équipe Belgique, depuis mercredi. Là, tout ça qui est la résidence privée. Il y a Yemoko, il y a Mamakanda Ranson. Maintenant, il y a un hôtel, place Oyoyo, pas musicien. Et puis, loger dans le compte, il y a Couleur Café. Donc, il y a un atelier awa. Donc, lobby, bon, ça peut être image Moussoussou. Il y a Couleur de Café, depuis police. Si n'est pas musicien, ça va spectacle. Il y en a un certain nombre toujours branché. Donc, tous les gens qui ont temps de parce que parcelle des sold out, il y a partout dans le monde entier, il y a une musique à maison mère. Vraiment exclusivité et puis une qualité à image. Donc voilà, à tout côté, dans tel paiement. Après tout, sur le rabidon. Toujours. Basket, vous avez des Renault. Na PC mambo belé dans ça on a aujourd'hui sous il y a café et aux famille basket. Donc ça loger voilà. Donc le savoir-faire ne ment pas. On ici là tu vas où les là. Il faut comprendre qu'il y a bino makambo donc c'est ça. La considération de la presse, on les considérait vraiment. Boulot à vous écouter là, pas toi. Nous sommes là, bien imméritable. Donc, voilà, image pour TV, pour notre événement à Bino. Donc, vous hésitez à rater, Kobenaka, surtout qualité à image. Donc, voilà, chambre déjà comme ça, entre chambre, voilà. Le chambre, voilà. Oh là là, c'est magnifique. Voilà. Tout ça, voilà. Image sportive. Voilà. Tout le monde. Tout est bien. Il y a les endroits pour poser les affaires. Ah ouais. Ah, mais maintenant, on a ma valise. Ok. Ça que le temps, pour ta valise, on est à l'aise. Merci beaucoup, maman. Merci, Belgique. Tout ça, tout continue toujours. Restez branchés. Tu es topé, maton, monter les binos. Image belé, tu es qui peut avoir artiste et sur en Belgique, automoni bango, na automoni te ba obazana pour ça balika émission, numéro na bichu zawana ici na bobenga et puis toya parce que tu as peine na moyen de déplacement dans des partout Boza, Belgique, Liège, artiste azana œuvre naé, artiste musicien, artiste comédien nyonso ba fana na mboka o musu tozu ba contact tozu te on est sur pour ça les cas. Beaucoup de choses, juste un message, tu appelles, et ça la bien, tout ça, on a payé pour un bino. Donc, vous voyez, surtout, il y a un bâtonnier, un pasteur, même artiste, on va ça la souter, toi, la pose à toi, comme ça, kala, un musicien, on va ça la souter, un parolier, bâtonnier, on va pour ça, va passer message dans le monde entier, Image Pro TV, et ça, précisément, dans Belgique. Donc, voilà, restez connectés, tout continue dans le biseau. Merci beaucoup, Fire Basket. Guy Basket des continents. Héritier basket, voilà. Tout posé, on va faire. Et puis tout ça, les labinons, boulot comme d'hab. Voilà. Donc, on est là. On est vraiment là. On est là.
Ouais, salut partout dans le monde, vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Picha, Nkimu, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours dans votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne EP Sarabino Information, na temps réel. Voilà, aujourd'hui, Toromega Solo là. Na kati ya lola toujours ndebo mona to libanda na mboka banoko précisément na Belgique na capitale comme Bruxelles. Donc voilà, tozawana et puis to yaki ko couvrir un événement ou festival au Weranson le vieux Vangantama à Robeta déjà sur 28 na couleur café wana bato yebi un festival oyo eza parmi ba festival ya minene oyo salamaka na mikili ya poto ndeto lo bana lingala na mboka bapaya. Donc voilà, Wenge Musique à Maison Mère au grand complet. Bah, on livrait déjà concert na bango déjà ce samedi le 28. Yango wana Image Pro TV to s'est déplacé équipe Mobimba pour na koya ko couvrir événement et puis to mega solo la sikoyo na moko ya ba chorégraphe o banda bo mona Wenge Musique à Maison Mère to solo la naye to lukato yeba ba panini ya pesa nini o ya sala na Maison Mère nini oya zwa nini oya regretaka. Lui s'appelle Maître Mao. Donc na yebi ki aboyebi bamsu ba yo kaka bamsu ba mona bamsu pe non ba mona yete. Donc Maître Mao boyo kaka Maître Mao. Donc elle est là pour la première fois to yambi na chaîne Abisso Image Pro TV. Donc voilà, Jordan Mizoa qui est derrière la caméra. Donc ce que on peut s'abisso déjà permission pour essayer ça va patience Mukendi pour essayer ça va Luki passeport. Donc si à Gogo Fongo la biso déjà to benga la biso Maître Mao à côté Maître Mao en direct nami qui les sous ouais tala on poto tongo yo bigaka poto ba ba bombo e boya ngo bombo te o bazoke si la te mo to kuta ni donc voilà premièrement ba fan ya Wenge Musique à Maison Mère ba otala yo na monde entier puis ba to ba lingaka yo moi message à votre sur la biso makamna biso de la pese bango rambote na pese bango mbote c'est un sous hormone bango et c'est on se comprendre que ba prière na bango ekomaki malheureusement pe ba covid pe le kaki to kufi na biso te to za kaka ya on a sepeli to koza soda bande kunanga to zala na bango déjà la énergie à na Grand Paris to zonga ki sou ki sasa après à soutenir sous couleur café to yo et puis d'autres kutana ba on sous na Belgique en arène à Grand Paris voilà arène voilà yo et puis à Grand Paris to kutana na ba on nyo surtout na ba Saint-Denis do ba yaki donc belé do yo bi ka ba gi basket fire basket aussi fire basket to kutana na ye do yo et puis Shango donc to kutana ba do ba lidin sakala donc ba dégâts matériels do yo moye ba golf qui là donc voilà. Donc petit à petit l'oiseau fait sonner to yesu awa na bela taka Belgique mboka banoko donc tukutani suna ba on est to ba ma Claudine Kinwa kuna donc tukutani susu awa donc voilà. Merci beaucoup mais na sepeli na mweke nzamba mokonzi de lobby. Merci beaucoup Maître Mao. Mais sinon Maître Mao ngi avant to kota to solo na yeba non to ba otala biso surtout ba yeba Maître Mao a sali combien d'années na Wenge Musique à Maison Mère et puis nani ya mema na Wenge Musique à Maison Mère. Bon on appelle ça addition on va ça ba calcul to na 2025 na ko to na 2002. Donc on va ça la calcul. Donc plus de 23 ans. Merci. 23 ans kata Wenge Musique. Yango ana do 23 ans donc bana na nganyo so to ba botem na kata Wenge Musique à Maison Mère. Donc bana ba koli na kata Wenge Musique à Maison Mère. Donc na zuba koko na kata Wenge Musique à Maison Mère. Donc mande fo ba moni donc kata Wenge Musique à Maison Mère. Oyaka Wenge Musique étant que danseur, chorégraphe. Ngana aka pe nata ke chorégraphe mais ce que biso to koti le rwanda ba ça ba test c'était au test ya te biso ko ba biso ba ma to koti Wenge Musique à Maison Mère na stage wana que son nom me repose un peu mon production donc directeur parce que ça mon nom peu manakimia na bani vie Eliot ça vivant CG donc ayebi papa bi kabe mo ba vivant ba yebi donc biso to coach yo yebi baba o ba rolia biso to bino wana makampamba nsambi wa nsambi to bona biso pe ba Greek te donc ngana ya na mona Sainte Agnès na nchili catholique prière chaque dimanche yo ebika réservé ba mai wana pe ya chantina moi kitoko na yaka na répétition ko simbelo wa mutote ko lielo wa mutote toujours bonjour 7h yo à 6h 8h à 7h 10h ça déjà 9h donc voilà
donc biso koza on a stage wana tosali na bamaki ya badouble zénith ape baye double zénith biso totikala biso kaka na bakini wana okutaka mpe nani wana so nakutaka master na ngai watunda master na ngai ma watunda bajane masamba balinda bazali bakadogo chala oti otika biso awa donc zina aza na Londres donc wana côté badanseuse oyo badanseuse ko banini donc voilà et puis nakuti oyo mosusu batikalaka wana bagéri bacongolais bakoyimiko donc voilà bakei apres biso totikali na biso donc ngai nakomofanda na ngai na quartier 7 pauvre wabe lorango aswinga donc tokomofanda mpe banini emo nabetaka na ngai pa via lisi baba donc emo nazongaka taka bavia njini bayebi dake wana petit na biso donc sur le deuxième source ya Jean Matundu place azali so nabi te aza ingrat quoi ya Jean Matundu Ari Kamboma ku wana ku koloba te uye bena ndo kene mingi te ba Ari Kamboma to ebi ba ngana ebi ba Ari Kamboma episode pe to na ba groupe na biso mo bana bao quoi do bana bao ba folklore ya zana munzanzama wana mso to obeta ba nini ba onda ba les premiers na ba kamba donc voilà siko biso toujours kaka na ndenge kaka ya keba yo yebi stage biso kota ne wenge na stage après wenge sko izongi nde première bon on a travaillé tout à balo bon à clic tout à balo ou tout ça on a l'inter papa et sili c'est comme penda gete mao yo na camarade na tout le monde bomu saka loko moko yo yakaka lundi ti samedi au travail ye pas ya lundi ti samedi batala nani wa ya makasi so la ibongo donc course au pouvoir parmi ba danse oyo oya nango na maison mère danse ning oya nango cartona o bato ba tilo le cartona kaka ngana ko rupona te po bana nyoso ata mona kisengo aka mona na ote donc voilà tilo le cartona kaka ba tindika lokito yo yebi ba ti motute eboka mais première je te dis la vérité bon wana siko yo yebi kaka mansala ezala ina te soko lobi mamo ba déclencher so mutu moka bimika ata animateur abimika bike za yanga yo pe ndo kolobani on a pouvoir koloba te parce que moni ke bato ba oti ba belo ba pari biso to ça déjà abike bon na ngai siko bon ata libi na TV ke bon na nga ata ba animateur ebele ba na ba poto musu ba kimawa na ma ona ba meto ba komlo ko ba toke mo ba trick de ouf moko donc voilà na biso ba lo ba déjà que ok wana clean na ngai faut ba tuna pe bango bon danse na yo eloko wana yo ça mais parce que ba eba pc le yo animateur au père na ba danse na ele c'est le qui na ba danse na félicitations mais na bité que ba danse non surtout au bon ba boire que ça nga mao non c'est le place ça na pc mbote papa on passe na pc mbote mais mo rebi kende mao so le baboué mao ape achunaka barona yangiama ba yemo kwa yebi bani ba yebi ango soto ke pa biliki ntoko koloba te aka tiki ti le lo bina naka ogarda bani ba biloko na bisoni soto to beta même président Jibabina saka yo ti le lo wana ça mais so mais c'est fona lo bango bani mais yango wana te ego bana siko photo le bongo ezaka ka client wenge te yaka lo ba sala indombolo oke kuna na zaiko babino pe na crime ko bo mais yaka ndombolo oke na mpiki bakuba babino na crime ko bo tuna mafabwa ki mezaka hotel ga be ndombolo oko pa dans ce qui bindan ko yango bato président Doudou Golaché expliquer donc wana na yebi yango te wana sekana yiko potana ba wana ba wenge mais wenge la sa bango za mukonzi to pesa solo maison mère soki ya Doudou ki binda ya za histoire mais siko na nyama bete ngai na solo na bato mo ba mo respect na boyina de connaissance makambo ki binda wana na mabete tuna papi kakol chef d'orchestre wana ko bete ngana ko kota kuna te ngana bete masolo nanga na wenge musique à maison mais ti la pese ba exemple ya ba collègue to yaki na bango na ba fio to yaki na bango o batika ya ba ki binda ko wana ba swede tam so ko tuna vieux bokechu po ba mo no bete ba rythme na wana ba vieux bokechu donc tam su ya mané ba sala ka wana ba chef et ça ba ni ba cri ya raja kula e ba danse ya raja kula wana on a wenge danse ko tout mon côté à pauvre Radjakula limbisa que son nom me repose un peu danse mon côté à vieux Radjakula o yebana
eyebana te danse nete ya vie Rajakula aki amfi bango nyonso tu bamona ide ake wenge eye na force 4e génération eye bango nyonso tu baétudie so ke faut bazala bon chic bon char baotala bawenge baotala bavie na biso ntshone nde baolata na biso maintenant tokoti te me tozo koenvie bana baye ese Gombe bana ba Molière baotala penza ke donc wana penda nani wana nani mukulu te wana nani wana Didier Masela te wana ale makaba bamona ba beauté moko boye okopana les anges adorables d'abord to balulaka yebisanga siko ata soki pauvre Rajakula azalaki awa to ba ma vérité yebisa musicien ne moko nani ayebanite musicien ne moko ayebanite lwa ke musicien ne mo leka albake non ngai daki musicien pre ya Rajakula ayebanite do ba yokse pas ensemble mabele ye mo yebike ba musicien ne ba yokse esoni bayokisa soni mais ba leader le roi ne ba papa wemba ba sa mabele ayibike na yokisi soni te parce que ayibike ba combattant ne ba na ba kisasa awa so okay bo mona ba bendo so bazali okay bo mona ba redi amisi bazali o mona ba sino mubi bazali o mona ba simolo bazali o mona awilo longomba o mona ke bazali donc siko mowe ya ke ibena na sengo ayibike na tiki ba soda o kopane autant de vieux king que c'est mené azana sa mabele mais a comprendre que non atiki ba soda asoko tali kuna bo mona keno sampayo otali kuna mabo mwa gimole na Lubumbashi otali kuna benda bo omone benda ke tiens nani nani mususu bazali te ngana obeta ongana obeta kotanga na nkombo te ngana lo baba o ba respect envers ba peng na biso ndenga na osité ngana national na zabina na polémique te poto na bakini kuna elo te coup de tête coup de na ganya bango na ganya bango mabe mais na potanga na ganya bango yo mona nga sa suba émission pampa voilà ça émission pampa te so na sala émission parce que na demande ya public na Congo kuna babike maître Mao face à l'émission na France ba benga ki da bino ba maître Mao sala émission boluka maître Mao na sala émission maître Mao nani et pas na bino pas picha ba ba bike picha otale ma picha lo ba bien picha to na ba kazo moko bien ateye na polémique mais ngana bide na koko kima ngombe donc na lo ba ya bana o ma ba respect envers papa parce que Igwe le roi de la forêt azali papa o abiso so na sa boye ezai so to zuba avion black terre e bele ba teka ba mapangu po ba ya awa o mona a mikolo o mona biso to tambula ba mso ba saki minoko na ko mona ba fato ya awa na bi yo zo ngi sasa na bine me yo za bulufa yo fa na poto 15 so 20 ans donc on ka na do kite ba kangi obliskema wapi kisasa sikoyo ale mona sikoyo e ko le kana ba rompwenga bana o mona sikoyo ngulwana o mona sikoyo na ba mbouteillage wana siko biso to message siko na ba biloko wana to message ngo mais est-ce que to vivre poni to simba ba mbongo na biso $10 $20 $30 ezanga na ote OK choni ni swata ibo isa poko na kena nga cop na nga na beti musique papa na fana staff na nga na dame na lali na nga baba kuna pe na terrain na nga moi brique moko moko tongola sema ngana to na somba déjà terrain bana 2000 bana 2006 2007 on a été outil Lubumbashi to outil poto to qu'est-ce que Lubumbashi pour la propagande ya Moïse Katumbi donc ba tout ba ebe ayamba biso apesa na mutu moko $2000 $2000 ya mosika sika ebi ya mosika ebi biso ko tolandaka avion moko na mocycle donc on va beti le 25 décembre biso to so moi kokoso nani Alain Kazadi na mecha ni jaba eti pesanga na ofutela na Kingabwa basunga maolobi ozwa vol ngala na bango kwa le 27 BBC Holanda nga pasa na pesembo ayebi mais oui ayebi Linda Holanda émission ayebi na yego koma juka nga na zo koma bakabela nga $200 mutu mo na yebi ti babina maoyo na mpepe donc Serge Maloka ayebi biso na zo beta voilà les doigts limonda yebi donc bango to ba yebi Moïse abengi biso na château na e babongo apesi penza 2000 héritier wata yebi Gogan ouais je te dis la vérité 2000 na yo yebi kaka bina tele bino de avion o amun ba songa lelo bino kaka o pa mun songa lobi bino ka songa na tebe ngape na botona na Lubumbashi e ba pesa nga kana beska virunga ne kana pise boy car mbala mona kota ba nga botana basi na mona kamalondo batuto Lubumbashi so ba Holanda batuto Lubumbashi na misalmia mweboti batoto yote ya Nzazi batoto yote ya Kenya na mpenda kama oye huyu
ndukuenu mao mama mulubakati mukarunda munajua baba mutakindu manyema kabamba kambombo na misalimia. Donc voilà. Voilà, Abana Lubumbashi, là on profite aussi à saluer les célèbres pour tout trésor Mabi. Na bendaka loko na trésor pa yebi, trésor yebi poto benda on babale mbandaka. Ayebi makamu nga ko beta ngana mukolo penza na mambiaka. Ouais, na benda mai loko na ngasko loko na benda ngo. Ba tunso amuna ka lokola maozo bazoba. So oka na kota sko place on ata ekuba ndoko ba étage bani heureusement na sa mère wa botanga kuna. Mère vanda kuna. Mère ba uta kuna yobi ka ba mère ba suno ba père te mais bana biso bana tout ça to suno ba père bani. Histoire na obeto bana njili bazali. Ba Holanda pe miso ba bi ka ya maozo lo ba vérité. Donc voilà, père n'a comme une sang ou sima kumbilwa là-bas. Maman botanga comme une écage Marie. Dans le Haut-Togo là-bas, Maître Mao a le pan parce que Maître Mao va te belé ba moni local là, Maître Mao a bénéficié de na winge musique à maison. Ndakuté lupangu donc il faut ça pena kuna ti kuna donc ngamo so na muna tongo so na tali ba nzete za ngamo so na tali penda be ngamo na mimi make na tali kona tena se na nzambe na punition. Donc ngamo na mona penda que non, il faut pena na tonga. Donc RSI là et un peu défité mais RSI là au monde a que eza lupangu eza ma lupangu eza bina na changu pena ko koton so ba osa so makadam so asika ko anji ba se wana donc des fois te lelo sko na zongi kuna pona nini pona moni batu sko ebele ba ko moko na batu na bina poto to kuta na ba kuna na kutanga na ba kombote ba pena ba makambu na bango penda danger ba voisin penda ko bata poto ba ebele bata Belgique surtout à Suisse à Canada on a une histoire vraie na ba pecho yo ya ba loterie wana ba bengaka wana kuna siko na moni ke ke baba yo lokolanga lupango yonga mona zonga siko yo dona me bache misisa pam siko yo ne rozonga be il faut bandaka brick moko ezotunga kuna ku de ngo zelo osomba te kuna ngana lupango no zelo ka ebima wana voilà to bako badindi na ebina nga odindana te. Voilà Maître Mao tina to tuni bon parce que ba te belé ba réclamaka surtout na première voyage na yo ba to ah Maître Mao azonga point l'air au sous deuxième balobi à Maître Mao sali trop c'est comme si on bénéficiait de l'eau papa to ça la musique on a le ngete mutu ngana chanteur te ngana chorégraphe ya Lambert nzoto mon peu manaki moi parce que ngana ndo swana e mena travail na eti tano swana e am surtout fandi abina nga pesi ma o monde ça na mutu akosa ote yo mutu remplacer biso. Ah, na bien, je te dis la vérité. Ngana webso, Babob Jamsket a Hollande mission a yebi, avec Mao yom to remplacer biso. Ah, ngana bika ravie. Quand ndoko lobaka, on a évité tam susu, makola masi ana obenga. Mais le yo mokondo ya minga na émission, sans polémique, na se vantete, na linga pe ko lobate parce que belé babima bima kia ngana bata magi nanga. Bazobina baobina sotali be ba kombongo pezati. Bat bando ba Maître Mao, Maître Mao limo, Maître Mao wera bengana, Maître Mao muto ba kuti moko boya. O ba évité ke na gina ba préparation moko bo anga moko senga ke faut na concentrer siko na makamu susu ndebo ba ida temps présent, to beta temps présent de bobi kilelo na senti ke makamo to binisa et yes ko na marque moko boye ngana benda moi sima na bite ngape ce qu'il faut na apprendre le susu tama na ndombo na ba balé faut na apprendre ce qu'on a kota le susu na makambo ba hip hop na makambo belé na bino na roya Holanda lelo sko mawa sa nini aye ya mo ba makambo siko pomo na na aventurier te siko muta poto binanga na kima bon atako na kima ki ba o ba kimisa a ba opesa bango ni rien ba nazana na mikili kunati nazana na kisasa kuna tamsusu na yebo na fandi na ko benga na ngapete tamsusu na bo pesa mbongwe rien ba otini nga combien yo emoyi ngana embaka ti ba otini combien ata na récompense wana ke pesa nga 500 pesa nga 1000 francs ba otini na bonte na zaliat ba beni ke ma o ya support te na ye apes yo sikoyo longo pa na yo obensi koko na ote. Moi, on m'a noté, on appelle ça 2000 francs. C'est les véritables. Tu continues, tu changer de corps par rapport à Mamboula, Nengezobeta, tu vas te faire la CNCT. Maître Mawa, tu vas te faire il y avait un abisso britannique, la lambio, à Kenatika Bisso. Donc, à Bané déjà, voilà. Yangomoni Lelo Oyo, Sotali bien, Nathelka Ngamoko, en tant que maître chorégraphe. Parce que tu auras un chorégraphe, tout ça va danseur, tout ça va acrobate. Mais bon, tout va rappeler la danse. Acrobate à l'époque, on va physicien, va physique, va pumboa kaida yangwana. Mais parce que va maoto, tu vas dans la danse, tu vas mettre maître, donc on a formaka, on a créé danse.
donc motu mpe ayebi obina te olakisi ye mpenza boye na chorégraphie olakisi chorégraphie yo mo mpe mwana na choré mpo osala nini oza mpe na kati mais misusu baza nini ke aocrée te ye afandelaka ya tv atali na image na youtube babinaki boye ye mpe kobina okwaki yanke kuna mais soki tovandi mpenza boye makambo ngo ebani mpenza toluka ata pa moko boye a zéro na expérience wana ya kimbonda nazali o janspile o bobenga ba hip hop biso bino ba janspile yo yebi donc voilà mais voilà maître Mao siko lelo yo soto bito tala peut-être na bana oyo bimisi ndeti oyo formé doit danser na oko banani oyo peno kolo bakia bana na tout la tolo basebele na ko tout avant tolo te ba o nyos tout ba bima na pesa bonka ba bonne chance pesa tout ba sali ba vivre malam parce que vieux amulaï non to komi ba ko côté tozo vivre oyo lo ba mabebo okokisi sur 60 à 75 ans nzamba sali grâce tamso kuta nsuna yo lo ba mabemo bo sikala epe na kati ya mutema fo na pesa bonka ba bonne chance parce tout ba sali ba sa musala bien ba génération nyonso kaka ba génération nyonso na kota nkombo te pour ce kombo yo kanite koma ke ya ma tanga kinga ite omoni maître ma oboye omoni mbwete te boboete o ba Congo bazana ba Angola bazana ba Hollande na ba Irlande na ba Suède na ba Suisse na OP abinaka azwaka pe tante ke msusu wenge ya neta msusu poto to msusu akene place mo mais famille contribuer to mbani mo balingana na ki mo ba sala effort à moi nga to lingana to kana to fana mso na Londres place bazali toujours courage na pesi mino toujours mbote bon boye baka ke makila eza Aden bana na bino pe borobota bonne chance na bike bon sala ka bandule so ndule te choral bakosalaka ka koyemba ba gospel ba makamno so belebele to yo ba témoignage donc peut bazali na lingaka bino nyonso donc na pesi bino ba mbote ba bonne chance nzambe o mawa sambelaka donc apambola bino ouais ba discipline pena nini oyo tsaki entre ba danser l'air bana ba to uta bandaku surtout ba mtu to mona ke ba rekita bana ba to mineur l'air bana ba ndo uta bandaku discipline ezarato pour non kota maison mère il faut zala ndeni donc ya likambu ya nalbanini cop etala ki mineur te parce que roza pe na 10 ans mais bandi ya oteka ka fort ba baninga basombela kao basombela ko pena basombela na wenze ko basombela azwa toke pa mwana biso wana toke pa mwana biso wana toke pa mwana biso wana na likambo ko petala mineur te mineur tamla etala nina makambo bolingo bolingo ngo pe amso ko ta pe mineur te za ke ngana oto yo kana ki to seba makambo na biso so comme pe amso na force mabe même moi son moi pas là ta ko si 32 ans d'âge yo kana posa ka oye ba e ka so comme na force et comme ka violté aka comme ka mineur na nga ko pe ba na raté la po o abiso za sko etamo commercial et alors to te ka produit donc yo so sombi et puis yo longo na ndako na bino oye okota na orchestre ya batu o ba ka yo amona muke te o so ebida mokiliti osebi ya mokili tamso kudu voix yu moko boye asa kota kyo de asa makolo asa pese da ba loro moko boye yesko ngo ya okosela to makampo mso zo kokana ko binati to kiska ba bloko na to sutu nga maoyo to kiska ba bloko na to da na experience wana makasi to kiska do mutu mso fane pendo da mena mama na ya bengi pe yo kitoko amwana nga okota wenga kitoko papa normal mama merci ozo mapale mwana mataka podium te eko mabeo po aninga nini ke asa s'adapter na mwana nga mais non yango mo so nga comment ce ko ra le belinga ga mabe ba pe vous quand même d'accord il y a ba parents comme tu peux voir ko kasi ba ko ba parents na ba droit de participation parce que c'est normal droit de participation na et ça la rapenda que non ba selio identité photo ezali ba pesio affiche na biso ngai pe na su oyo ya ngai mao ya yo na su yango nda mumsu pe ko pe na bureau ba vie l'autre bazala ki ba yebi mumsu pe ko pe na bureau et fani penda na photo passeport fani parce que RPC la 21h RPC la 18h petit mso ko za pe na loyenge na oke quelque part siko yo sana identité ti wadi mwana mkime yo kutani tamsu pe mukolo mais identité ezati papi wana yo okutana msuna bambila nde batambula na ba victoire ona wa ba kangi bino msu ba munno kwa bandumba o ba bandumba te présentez-vous tenga na bina na okese wenge musique à maison mais eloni ezela kisa olakisi ba un papier bon pas atali tema ba soda so ba raba lokoso wala ba ka lomba o ba numéro na ezalia ba komo tuna oyebi CG Katakata on a ebi CG Katakata oyebi na bin sabino mettre ma autono mettre ma ayebi nga mettre ma na minute na benga na ma pam kru ba
maître maondele nini eza nani ete tokangi danseuse na fille moko boye wana danseuse na biso babongamo mpona bakomona bango nyonso wana danseuse na biso afandaka place boye afanda place boye parce que badanseuse nyonso tunu bazala na baoyo balongwa na baoyo baastile lelo nayebi balupango na bango nayebi ke o musu babaka te afanda kaka balongo akoma kuna nayebi na bamama na bango babone relation mama monti lelo tozalaka bazalaka mpe bareba bawenge musu mpe abengaka kutu koko mao musu babenga tata leki mao musu abi o mpenza papa na bino yo yebi kaka bango kutu osololaka nakenda se mpa na bango papa kodo kapala kuna pesi ye mbote mpasi ye ebo aza na pesi ye mbote mpasi olga kapala azali na pesi ye mbote donc tosololaka mpenza bon terme nazalaka na longo na palais ntango mosusu nakendaka na gb na fandi so na besi tele mpe nakepaka cuisse de poulet nakutani bango bon bamosusu nde naza na relation na bango te yo oyebi bamisika ngai na mokolo bamofo bayebaka tobenga mpe vie tobenga mpe la récompense et puis la reconnaissance car elo bato basenga bamanda chance koyebaka kibomoto la reconnaissance donc eza te ngai nakomi maboye nama na kolanda to danseuse moi sika da kobina te banayi kobina esili te ba minerva na ya te okabela ndenga na koliongo pe na nkopo mutoki na ngai ko ya pamba te na koliongo na nko na bala ngo soni te baba te minerva ikutu te zane ko pesi ngai moi eloko epe nga na ko kango na makasi te yo pesa nga na yebi ke non ba umati na podium déjà na pesi yo teni eza déjà na prière bien béni à faire les bons dieux na pesu yango ya maladie te ya nini te na binza mde na pesa mono teni abina kitoko teni engengisa et l'accès ma cheval blanc au matin na podium obini o ma po beska elo mo pamba même tout mususu ayaki na sepele après so $200 yo sko yebisanga na $200 na o se pa na bino zwa ki yango te pa wana po sali ya yote malgré souffle ya nzambe souffle pe ya yote nzambe mtape so souffle ana sikoyo nanga yo on nzambe pesa inspiration na pesi yo so na transmettre aussi $200 ok ka bongo oui non ouais te no ba na vérité ok ka te ba ba landanga na ebité ok ba sa ko bango ba la musala donc ok ka bongo ok bongo te parce que bo changer ba teni bo zongisa tene ki na lavage ngem bongo uta na orchestre yo moko ngana na osengo mbongo te mais yo moko ya benda maître maître mona ingabe na mona ki muto na peso mbongo ya kitoko moka yo moka maître pesa ngata 10 minutes a pas de quoi kuna na osam so pona rappeler moi trouble mais yo mo euro ya msusu maître ata mai na zomba mona pe pesa nzamba pambula tala mbongo ko bebisa ngote yeba moi qui a bien o so m'appelle on a bien ba écouter o sanga ki radio ebi so sanga téléphone il faut moi non le la minerva ça va bonne chance bozela carrière na kotisi bango bokene akena bandai peut ko arriver na équipe na yo tamsu ba danseuse ndé baloba moi kisi ko sa ba ninga mabe tamsu ba ladi surtout ba batimingi ezali mo PC okutana pe nango e bando zadi ya quoi bon si on ngande nga na époque na nga na eko na ninga mabe te to banga pe na nzambe na yebi na nga biloko wana te pas ba danser na yebi yango te puis yo danser sur le wana yo so ke yo mtuninga ki obomaye ya yesi ko eleki makasi ezongeli yo moko asosoko pa non mususu pesa pe salité parce que ba danseuse yo bika bana basi ba ba microbe comme ebele ko leka biso mibali mususu yaka yo moko ase ba sous-vêtement changer ngo pam yaka pona ba danseuse to tika ba fille ba sous-vêtement yo place no ko suba place no ko lala pona yo oyo fandelaka poni nga ma zo ngati babilo kana so ba tile le zo nga ya yo kangai ba fu no ke nango wapi okota ata mutu tokoma milliardaire te ka ko iba sous-vêtement sous-vêtement ba mabe wana o ba yiba mpo ba ke nango wapi bona zo ba leçon di sous-vêtement nani ayibi wango loba kombo tanga kombo si lobati sous-vêtement nani o ba oyi ba danser musupe bazo ambasu na makolo ba so zo mbasu mususu ya kape ba mai mususu biso na bakini kuna yo yebi na ba mboka na biso ya trop de jaloux mususu bona sali mai na ye papa ba mususu basomba ka mbasu tamsuka na ba 3000 ba sokolier lokolo mai wana papa babi awa ma esui abwaki parce que yo po yebi na hotel ozanga no prière oyeke yo pe na ko denda na mabe wana oniati yango eko songa mama yo kaka likwanza mo bimio suna lokolo yo eko longoli likwanza na mbara moko effet bandi otaka na tongo be place comme rouge le la kaki bon Paul bako do talisa bo amso ka ke non on y attaque mai o kopane on y attaque mai donc yango wana tamsu pe microbe ayo moko kaka yaka système à ligne est-ce ba ke la ko maladie à ligne
osoka mutu babi babwakile malade ya lini oyembaka babwakile malade ya lini ya microbe na yo moko nika minu na yo mosaba makambo parce que bato musu batala ya surtout musu toilette la samba ona sima wana la samba bato no toilette la samba ne salu toilette la samba plan ne salu wana bando ko sokola ngo chaque jour te so banya ba bima sere bango na bango bancho ya so banya ba bima sere bango na bango bancho na ngala mona on te par rapport à quoi na ebi nga te o mona on sere bango na bango ya o comprendre te ndoki na ndoki ba obeta nga so na nga net na mona ba biloko wana te na nga sa o ko biso ba ta catholique donc nga na eda ngai na ba obenit na ngai na ba chapelet na na sanga ngo te nga sanga chapelet na nga te ko ba chapelet banana zo premier communion na nga o comprendre na somba ngo do na kindaka pinda na sanga ngo te donc nga na mona mama Maria maman mbote on a so vérité na bomba te na bige na mona mama donc biso ya mbangu te donc yaka no na mbangu biso penda ascenseur te escalier penda daka bozo ko ya nga na oleka courant pe ke bokanga na leki subi na ke on a so vérité voilà Paul Momba donc so mutu ana kisi na ye moko donc c'est que ngai yangeza faible nengina meka yo ndeko na ngai yo ko sana ngo anti makasi a de retour no ebi e beta mama olipeka et comme va boire qu'il est malade nana boire qu'il est malade loba confesser donc allez confesser pour ba te be ba lila makambo wana tout monde a frère na biso le abonga tikani pe musique ya bomboko Jacques eza comme on a voé bi mampandi mono comme na répétition atambula ki ndenge ni ba bomboko Jacques atambula ni pa na ba kisantu kuna bango yebi na ba noko niko ba Kongo atambula ki ndenge ni ye moko ba no personne dragon il faut y battre atambula ndeni et puis voyer na ko yemba na ki voix na ete et ça voix ya battu ya no ko interpréter ngo ayebinde mukolo voix sala ipo voix na ezala magnifique yo ba no interpréter ngo bon et pour comment le capitaine veut comment manquer mukolo voix au retour l'expéditeur au copain quand pour voix na ya ki ayete mage mungongo na eme voix na ezaki ayete voix na yo yebi ezaki voix ya batu oyo kutaki na wenge mais yo comment manquer ce comme mukolo voix siko ata mukolo voix na beti yo kara mais bato balingaka mukolo voix wana petio penda ozo manki kakati ezana ngo maele pour dire ça bon pour tout monde appelle miel ya kala cérémonie double revolver donc ça gagne aussi mal ça 007 total ba film James Bond ya 007 yana po ya na bato siko yo mo ba peso espace ya yo moko bundati mais comme siko yo moko bunda obimisa mpo ya ki to ya ki sangana to ya na bato frère nanga to ya sangana bato pe ba bengi daddy baba potaka comme na Congo so ne daddy ya ngo papa so congolais te me na anglais congolais mo ko komba sika daddy wala eska bimisi siko tika lisko yo moko me bunda te bunda bato ba bunda to ba beti stade bo okuna ina ba musicien poto okuna kena ba musicien Hollande okuna kena musicien Angola bino bo ninga na bino te bosaka bongo bunda mais bunda ba viens ne bangwana ba père na so bango ba Igor le roi de la forêt 15 ans yo moko yebi to ya te ba combattre ba telemeli bo au copain yo ba telemeli bo mais 15 ans to ya kati ba me tout ba obeta pe do ba 16 to ya be bakali to kende be bakali te bimbo comme ka système ba Guinée makamoko beton so ba to ba promenade ba ni mais faux concert venge beta bekali mais so me beta bekali mais l'homme de la parole abundi pe alongwe asali ba témoignage na ye papa wana za faiblesse ya po ba yo ke lo mawa po ba yo ke lo ya mboka poto te yo mboka poto ba to ba mawa ba to wana so po ba yo ke lo mawa ya lokuta musu po ba yo ke la yo mawa na église ya po ba yo ke lo mawa po na témoignage ko na kisasa te kana poto po ba yo ke lo mawa prophète Messi mbala na pesi wa mbote bele po ba yo ke lo mawa ya Diezo la Paris 20. Yo ke lo mawa. Makaba na obeta nanu nani biko na obeta nanu na nani na ba rompenga ba kuna likolo na kota campus. Anobeta nanu na église. Batu ba yebi ngo bien magasa mayele abeta kitare na yebi wana robo yango te po musane kenda kitoko.
abeti kita nga na bini to swende to lekine pe bon moment na palene na kendaka to fandaka femme na ebo pesa za na pese mbote mais sikoyo yo tika ina de pa musique en ensemble on va betaka oyeka ki pa na biso même songo kaka yango ya Willy Moucheni mon vieux son excellence Landry Bissidi et pourquoi pas le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa ya Willy le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa Edi Iyeli Molangi papa social Topesio Bambote Edele bangona directeur Christian voilà maître Mao to continuer na biso kande uti loba mais sinon maître Mao na ba danser no so format ndengeza bana nyo so bota na vie na yo mona ni pe na ba no zo mo mutu pe no mona ye funa loba te mutu loba ka kendenge re ke msu na pekisi bango bo fanda awa ngana de pese edo yabo te tena chao man ye wana kuna azana linda mutu bendi yebo hôtel subo mamulu ba ye wana kuna ba mondo ma de comment on jouera mutu angwana mais bango nyon surtout bazalaki ini mais bango nyon surtout ba ipe na force de frappe yo mo ba na course au pouvoir donc ngamoko ba silse nga maeli et puis ba bango ba pese nga pe force ya ba marque naza maître pe mina igor la forêt de non samsa na nga bien ya mo na bike na linga bango nyon so mutu ko sauter bango nyon so bon no lobana nano lobana ke ozina na banane linda na banane cuisse de poulet ou bien na banane mamuluba na banane falon na banane mondongo na banane brigade German donc je ne crois pas au copain na banane ziza yamba moto je ne crois pas donc bango nyonso ba pesa ki penda de corps et âme donc toujours kitoko na banane Shakira petit na so ndundu utara braza siko na banane Sheila petit na so Sheila Rachel banomi na extra musique wataka batensi lo wabso wani po ngba ya kanzila moko ye na nini Nancy Bokechu taka Nancy Bokechu la perle siko merci na chiffre Nancy na peso mbote Bokechu na yebi que les 8 babina 8e mois so mariage nao donc on a na yebi ko ta l'émission na kutana na ndeko na ye na boîte ayebi singa ke no mwana openda zo lela aluki numéro na nga moni yango te banini bani ponga emo comme na kangi na nga numéro na ko fa pe 2 mois penza na komo ba na ba dérangement ba concentration te o alobaki boy na benga ga alobaki boy na ga alobaki boy donc na komo boy bon emo bon ngaso na posa ndia lika mutu na continue na téléphone nga mo ya simple papa na benga msu mutu to saba ba buna kangi o bina ba WhatsApp am surtout ba na fini na mais maître Mao lelo nga sepeli na monyo santé kitoko makamunyo so kitoko lelo ko lo ba pe réclamation oyo ba fan ba sala ki na bato ba linga kayo etam sou maître Mao ba ne o mela trop mo ba kwiti mais o rolo ba ki oyo ka ki pe leson na bango so ba otala rolo ba bango ni comme la twango nenge comme la twango ndo ba bimaka o binga ba benganga Mao wana tala Mao wana muta sida la nango bien o l'équipe boy yora campagne Mawana aka PD penza Mawana PD ya troisième Mawana akata ka ba danseuse fort Mawana mutu akuiti 4 oko pan sikoyo yani ni po nini ngana muswahili mais na viva lokola mungala alba ande vérité surtout na ngane to sala bendenge yo mona nga na ndengini na lo baka na osula ngane na osula donc apo na nga sona bino ke soko boyi na webi soma likambu tala boy so quand nga kanda lo bino peso mbote so mo na kanda na yo ça te regarde ça m'est égal donc so no pas na yo tobola penda fufu tobola penda sani na koyate ko pana siko mais il faut y bango peke non mutu na mutu akana guna e oyamela lelo oyo jamso we banga amso ça fait 15 ans ngo shimbo na munanga rien banua na bino rien nga ya tobe mso whisky nanga muke tamso su rep esindi to na ba masa na kenanga boki nanga mais ye bango kelelo kwisi na kwisi ya kapena ba kolo nango mutu msunda saluana amelaka shimbo kite amelaka nuate mais ya betane ka drogue na mai bling ne yangwana musunda ngazalwana aboane buati yani ngane ka banganda musunda sana omone na shimbo ute omone na secret omone na jite omone na nuate mais omone ka soka bandi boki ne bango ba parisien ba utaka ba poto même ba tunamna ba belge to fana bona ba kims omwa ma bo ba ena ebo yemo lwano ba ko pesi ba mais yemo tena sama ko ne be kazie penza mais so tombo nga be tek ba milanga mikana kiki ezesila na minute so yo la ni la multe la ni la ngande na musala kwa zangu ko date et puis yeba on ke drink ba tu ba chaka drink
po nini mo pe obeti mo drink ça la pe bien na momi quoi moi ba vin et renforcer un peu biso mukongo ba mo ba otala nga ba yebi surtout na ba yaya et renforcer un peu moi mukongo et renforcer un peu mon endurance otali penda bo été awa penza no melana nga boki te parce que biso to ba yeba boki to ba yeba gene to ba yeba whisky mais bongo vino o ba bimisa en fait ça kana mama na drink ebima oko ba donc eleki drink te muto ko sa te do vino elo eleki vino na drink ezate mais to beta ngo pona nini soko baye obaye mon pe renforcer pe mu Congo yo mo so zupe moi chérie yo mo kozana e bozo solo là yo mo sentir benda sensation makamto ke nango bien o ba amena la monteur de Kilimanjaro yo be système wa chukube ke bien ba ko sana te mutu na ole na fanja to fana na bino abato bande misomo te 4 ba leki bien na ba pona bazala so yo condamné mutu no mutana makambu naye Viensone azana l'homme de la parole azazo bati so que maut yaka ya maut na gado na wenge zala wana azazo bati okopan comme un peu dans moment où ba voyage comme ko raté so que c'est ya o mi so ara this voilà bene comme penza te il faut mon repère échec yaka au moins so échec zo na vie o comprendre que non penza était en place na kindebwe place na sala boy place na zonga boy mutako sa ote soki naka maoi te amofo obatami kosana oyeba banini okopa na cadre wana ba TikTok na bino wana ngala na osala ngote ka no lobaki tenga te nga faut compte makambo ebele il faut ba avocat bazala il faut makambo ebe bazala yango ba so komosala ngo ba ofele bénéficier pe na travail non merci ba avocat so bazana skitoko makambo non so eza en cours naza kuna ba bouquet penda makambo ba TikTok naza ngwa na bomba ezaka so na boaki betan yo moko to sepelo mo penda ki awa deuxième le mot na ba TikTok so na roupa qui 20 ans nous récupérons à 2 secondes tiens souffle batuana sikoyo souffle ngoka na oloba bon souffle ngoza ande kopina kuna nobi na kala mbangu siko pena na dosa comme penda da na oyemba ma avec douceur dans no cha penda ba velu na danse no cha penda velu kala yele mais le maso nyati bu ofandi uluki tozako tikidi amona côté loko voilà, il s'appelle Maître Mao. Donc voilà, il y a télévision partout dans le monde entier. Qui a vraiment pour nous rejoindre Maître Mao, binisa format danser. Il y a nengi au sein du groupe Wenge Musica Maison Mère. Voilà, biso to salaka boulot biso. To pesa binoka actualité maître Mao siko voilà ba longue na résidence na bango privé barokenda na hôtel oyo couleur café et puis si bango déjà pour na festival et puis bon na ba intégralité borozwa ba image ndenge toko zana bango kuna na festival donc boza toujours branché na chaîne na bino Image Pro TV. Merci na ba nyonso balingaka biso Chigi to Papa Paradis Diri Pierre Marie Kiria comme la ville vena biso Frank Poutou yagi ka kese bambote na yo des continents Guy Basket bon séjour à Kinshasa Kelor Aleka bambote na yango wana ekomi kuna pourquoi pas les PDG Fire Basket ba nyonso balinga Image Pro TV bo partager surtout ba partage na bino yango rusala ke biso to déplaçaka to kende ba partout au boko mais la biso et puis partout bo linga to kende bo tinde la biso ba message numéro de direction ezala wana numéro la pesa wana bo bengaka bo pesa biso pe ba posa ya ba posa na bino surtout ba invité au bolingi to yambela bino to yambela